ya ba avocat na ye apesi ya bakombo me ba place bandeki kokindi apesi ba détail nyonso ezolakisa vraiment que eza vrai. Alors totika makambo ya ba sentiment. Moi je suis 100% muluba, mais je n'accepte pas makambo passer beaucoup na sali, c'est pas bon. Moi yo répondre à ba question ezati mais ngai na ko détailler makambo nyonso pe naza na ba preuve na yo nyonso tout. Après yo mama mwana ya mukuna. Yo mama ya mukuna ozi ba audio na nga o nga na sali oke ko sala émission ya lukuta olobi ke ba audio wana nga na lobi ke eza ya lukuta ezanga ite ba audio wana ezanga eza ba audio nga mutu na lobi clairement likambo nyonso tu ndenge bandaki na ndenge faut que ta côté la papa na ye makambo so alobi na eza lukuta nga eza mwana aseka ya tongo et ça que non makambo a comportement aseka nde ça que toka bwana biso mutaki na l'église na bango mais to samba ta tongo na betero lisolo moko boy posi ya muku na kufa ba robenge na kala papa René ba to aseka kasu na tenko papa René ba yoki amba ye diambo papa René akufa na aseka kufa atika mwasi na bana na ye obike muku na ko kote na mwasi na ye abana ko lala mwasi na ye wana yo seka bwana na bandale kabwana partout na seka ba yo sa ye diambo. Si na évité dossier sur ba kabona so ezala ndenge ni mu koneza ba chaîne na ye nga za pour la vie. D'ailleurs intervenir beaucoup merci maintenant. Merci beaucoup. De connexion aux États-Unis, bonjour. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali na zwa pe mbona nga bien ya ona préféré na sala nga vio accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Juste par rapport, il y a frère Ouchikolo, tout après, tout de suite, là, qui non, tout se consacrer, dans ma cambo, parce que beaucoup nazo ça, la zo défendre, on a besoin Kabila, Longwa, Nanani, Babylone, Salobion. On n'en disconvient pas. Pasteur Mukuna, Azako Sala Makambo pour na Kabila à Kindi. Mais ça lui donne pas droit, il y a pour abuser d'une femme veuve. Ce qu'on lundi, histoire, il y a fille, on a lundi hier soir, de début jusqu'à la fin, ce sont des histoires réelles, à détailler l'une par rapport à l'autre. Parce que l'histoire, il y a Eliane, abandonné qu'on se contredit. Par après, tu comprendre que Eza Lokuta, Eza Fru, tout ça, il y a un point d'interrogation. Mais la fille, Aza Koloba, point nyonso, a pesi ba référence, ya pasteur, ya mounene, loko a pasteur, Mbaka Diamangembo, a pesi ba kombo ya ba avocat na ye, a pesi ya ba kombo, me ba place bandeki kokindi, a pesi ba détail nyonso, ezo laksa vraiment que Eza vrai. Alors, totika makambo ya ba sentiment. Moi, je suis 100% muluba, mais je n'accepte pas makambo passer beaucoup na sali, c'est pas bon. Premièrement, aza moi si o azala ki moi si ya mwana na yo abande ko kamba église na ye. Souci non ya mwana o abande ko tant que papa, mon to abande ko kamba église na ye akufa. Il y a zaki muto ko telema ko défendre moi si wana. Parce que mon bali na ye azaki tout a consacrer vie na ye na église wana. En plus, moi, ça n'a pas été sur le biqueton à Ebise qui non, yo linga ko muku na ese kanga kazo attend que des enfants. Moi, ça n'a dit pour yo nous on a le quoi des enfants pourquoi parce que nazaki moi si à moi na yo muku na répondre que mobile non asi à kufa. Ça c'est quel cœur ya mutema ma pays. Et un pasteur azotambola na réel faux vert na kati ya voiture na elaxini. Si moi je parle aujourd'hui, j'ai été habitué à l'âge de 17 ans. Parce que maman n'a pas de pasteur, elle avait juste besoin que non, là c'est consacré à maman Zambe, à consacrer à pas pasteur. Pasteur a dit maman pour le moment, totalement inscrit dans ma Zambe, il faut tout côté jeune il y a 3 jours.
Je me souviens bien, on a préparé examen de temps à Kinshasa. Donc, quand il parlait jeune à 3 jours, pendant le jeûne à 3 jours là, il est abusé de moi à Zaki Moutoua, dévierge Kinga. Et il m'a dit que Koyebi sa maman a binoté. Dans mon sang, bino bozo va makabo parce que bozana li bozo va passer, on a été passer, on a baza déjà. Dans le mon sang azo sala, à pêche cotition bama au banga. Moi, je n'ai jamais dit à ma mère, na ebi sa maman n'angate. Façon au bizarre et puis c'était pas une fois et comme qui habitude et moi je n'avais ezaki te na bande kolingango c'est parce que nazaki na pouvoir te nazaki na makasita o yebisa maman langa à chaque fois que maman langa ba ando yebisa ki vas-y ba bengi passer la bengi prière j'ai pleuré na linga qui et pasteur disait à ma mère quoi que moi nazo ki ma ba prière parce que azala misala mabi et moi je n'avais pas le courage à dire à maman langa qui voilà qu'est-ce qui se passe parce que bazali na pouvoir mon ko liboso na biso tu ne peux pas imaginer. Et par après, tant on a comme qui a 18 ans et quelques, et là, parler n'a qui s'encourage, n'a qui a eu sa maman sur vérité. Mais c'était déjà trop tard. Alors, bon, arrêtez quoi, n'importe quoi. On n'en disconvient pas, à zo débattre. Pasteur Wa, ça qui est bon, azati siko na fonction, hein? Non, azati siko, azati une église en plein temps, la communauté ezanaki. Moi, aujourd'hui, je suis ici, dans un poto. Okay. Donc là, ezaki vit dans la passé. Alors, nous avons le babou. Bon, dit maman, moi, parce que déjà, moi, connaissez une autorité d'Ibunaki Noana. Et même à ça, pour défendre Makamba Kabila, vous pensez que c'est Moukouna qui va enlever Kabila dans le pouvoir? Vous pensez bien ça là? Qui c'est qui est là? En même temps, moi, je suis 100% Moulouba, mais je ne supporte pas le bêtise. Vital Kamerhe, 100 jours, il est en prison. Et Kabila a 18 ans de pouvoir. Il a abusé, il a tué beaucoup de gens. Aïbi Mbongo, il est où? Il est libre. Et vous pensez que c'est Moukouna qui va faire chasser Kabila? C'est archi faux. Parce que ceux qui ont dit qu'on vous battre pour la Congolaise, il était le seul moyen où il y a pour défendre moi. Moi, c'est en tant qu'on se souvenir même. Là-bas, œuvre mon bal, moi, à ça, l'église, elle a ses souvenirs dans le elle a défendre moi. C'est moi qu'on a, à ça qu'on défendre, et ça va être intérêt personnel. Parce qu'il y a un Kabila, et là, ton Kabila, ça qui n'a pas pouvoir, c'est pas. La politique dans 48 heures. Naina yo, ozala liboso à télévision na yo. Olanda ba vérité o yo, okendaki kokosa, ozo kosa pe. Mokile moni déjà que ozo kosa. Ozo kosa. Zelanga réponse nanga da 48 heures. Kuna zelanga pe na busolo na politique. Olobi mwana mwasi wana kobima te akozala te nga na kobima. Nazo bunda pona intérêt na ngai. Wa bize na ngai après mwana na yo ya mwasi azui photo na ngai azotambwisa ngo na internet mobimba. Soit disait ozotinda batu na yo pour que ba pekisa ngai na leka na télévision te na lobate mais tango mwana na yo tango yo mwana na yo obando sala makambo wana oyebaki te ke ozana bana mwana na yo azopanza photo na ngai na internet mobimba ngai na ko répondre yo kaka na émission bosolo na politique zelanga na émission na bosolo na politique nde na ko répondre yo batuni yo ba question nyonso to okimi moyo répondre ba question ezati mais ngai na ko détailler makambo nyonso to pe naza na ba preuve na yo nyonso to après yo mama mwana ya mukuna yo mama ya mukuna ozi ba audio na nga o nga na sali oke ko sala émission ya lukuta olobi ke ba audio wana nga na lobi ke eza ya lukuta ezanga ite ba audio wana ezanga eza ba audio nga mutu na lobi clairement likambo nyonso tu ndenge bandaki na ndenge sukaki tata na yo mukuna ayebi makambo nyonso tu ayebi makambo nyonso tu naza na eloko na commenter contre yete naza na montage o biloko azoko sake yo FCC bazo sala pour que montage et ça biloko FCC bazo sala montage mukuna nga naza na ba vidéo na yo oyo menasanga pour que na sala vidéo ke nga naza na image na yo te naza na ba vidéo na yo o menasanga na petite sœur na nga toza na ba vidéo na yo nyonso wana na misu ya maître na yo maître na ebisinga bi mami sala kaka problème ezate za pour na protection nazo banga vio ya osalo mabe mais ozolo ba lukuta moko ya kosakana te mais solution kaka nzama opé solution opé saka solution na makambo nyonso to wana wanga na ndengo ozo wanga na wana mena mote atata ngozo wanga na batu nyonso bayebi likamona na mutema na wana oyebike makambo mwana lobi eza ya solo ba video wana eza ya solo montage bakenda ko montango tokendeki na yo kuna na nini na météo kuna tokendeki na bato asoki kasho yo zolo ba wana soki pepe de na kendeki na bango
nakendeki na mutu te nazalaki na yo après nga na liembongo mutu te nga na liembongo mutu te ozo kende lobake bapesi mbongo po basala ba montage ba monter ngai baluka ba fille baluka fille pour que akosela nga makambo nga na sali montage te oyebi très bien que ba vidéo wana. Oui, bonjour ma sœur, bandeko bazolanda. Bonjour maman. En tout cas, ngai na pesa kombola ngati na olobaka parce que nga zaki intercession ya pasteur mukunda tokoli na église wana na aseka wana. Makambo zako sama na aseka wana biso papa na biso bazako boya tokende église wana me ba mama na biso ka bazako mema biso na ba église. Nga na zaki intercession ya pasteur mukunda. Makambo zako sama na église wana c'était na ebité na lobanini makambo pasteur mukuna oyo eza ya solo abanda yango banda kala depuis to abani kenga lelo na 37 ans naza na Londres ebi famille mukuna très bien ebi pasteur mukuna bien makambo oyo ya sali wana eza mambo solo pasteur mukuna abotisa basi ya bandimi na eba na église abimaka même na basi ya bana na yeba trésor wana moi ne Philippe na Afrique du Sud pasteur mukuna abotisa moi sa Philippe ozoyoka mais Philippe abala mwasi wana papa na ye a obligé ya pesa ye mbongo pona apomba likambo wana pasteur mukuna azandoki asala makambo mabe ebele abusa bana bato ebele na ba église wana na ya ba vierge y compris na nga na kati. Vous comprenez? Donc, pasteur mukuna, c'est le temps de Dieu. Nzamba bimse na miswa batu batika okosa ko FCC ou Kabila, rien à voir. Abandi makambo banda kala aboma ba serviteur de Dieu na yemoko pa quand tu wana o akufi wana mobile ya mami wana eza mamba solo Mireille atika kokosa ke o mami aza mwasa likangu Mireille aza mwasi o pasteur mukuna balela papa quand aza prophète na église asika. Baboma papa quand aboma papa chiko na poison. Makambu nyonso na bato bayebi wana begiza na bagabi bakenda wa ba Bichilix bayebi masolo wana ba Bichilix oya bandal bayebi masolo pasteur mukuna tous ces gens là bandal wana mobimba nyonso bayebi makambo pasteur mukuna boma abatu pasteur mukuna za na munduki et comité nzambe abimisa na poisa et comité nzambe abimisa na poisa asenga bolimbisi eza makambo solo soka continuer akokufa soka continuer akokufa. Yo pasteur abimano na âge ni pasteur mukuna pasteur abimana ngai te na bi pasteur mukuna abimana bana batu. OK. Abimana bana batu mikie abimana bana batu mikie na ba église wana ngana zaki biso to zaki ba intercesseuse na ye pasteur mukuna azolala bana batu na ba église na bureau wana makambu fi wana zolo ba mami wana eza ngamba solo batika kokosa o pasteur mukuna aza mutu malamu aza boy non abimina ba aboti na basi combien pasteur mukuna aboti si basi boni mwasi o ya uti ko bala chouchou o azaki même pas secrétaire na azaki mutu musala ya mama Rita azaki mutu musala ya mama Bakari pasteur mukuna zui a commissaire mwasi na ye allez lelo tout c'est comme il va problème o te chouchou sali et kobo il faut changer de mwasi mususu asenga bolimbisi na miso batu atika mnoma makasi wana zokosa o Kabila o FCC basali boy non c'est le temps de Dieu asenga bolimbisi atika makambo la poso ka continuer akokufa bandi makambo lelo te. Donc pour la vidéo on a yo confirmé 100% Ezaye eza makambo solo pasteur mukuna Ezaye lopango na yo na meteo biso no soto yebi yango na meteo na sima na nguma na kati ya meteo lopango wana atika ngobongo kwa sala kama makambo mabe na kati ya lopango wana. OK. Merci beaucoup pour la nyonso lobi. De rien. Allô, bonjour. Allô, ndeko na biso za na Grèce et comique. Allô. Bonjour. Bonjour ma sœur, bandeko ba Holanda. Ah oui, je vais intervenir. Mon équipe wana comme ne Mireille, il est bien très bien. Pourtant la Congo na ngate parce que na yebi famille na bango très bien. Mireille wana aza mwana propre ya pasteur mukuna te. Mireille aza mwana papa kulutu pa na kufa. Mpare ya kufi papa nani mukuna nde azwa bana en charge. Ye la fille wana soka akenda na mboko wa Afrique du Sud pourquoi? Na ebisi yoki azala kimbuma misu tala minene lokola
banini bamwinda ya nini ya vewe tala nguma miso azalaki mwasi ya Sonia koyetaka bamanete na miso na ye nde basalaki ke Sonia wana akima opération na Afrique du Sud akenda pe Dieu merci eleka malamu akoma koleta miso ekita miso yonko ekoma mi koleta na banete ndenge fier mais ekita nango papa na mukuna papa ne propre te nyonso abeti wana mso ezala mpe ya somso ezapela lokuta ye na fille abosani kinduma ne basangwisa ke na Afrique du Sud abosani mutakala ni basangwisa ye akomona ona poto abosani yango kin papa na bango wana ye azokotela papa na ye c'est normal tanga papa na ngaso asema pe na kotela papa na ngai papa wana makambo asali eza so mutakala eza ya ye mukuna mwana liboso eza trésor mukuna botai na mwasi mususu papa mama trésor akufa abota bana mibale trésor mukuna na mami mukuna mwana mukuna ya liboso ya mwasi ya boba boye na kwa bala mwasi mususu komo na ye Karine nde mwana ya mukuna ya liboso oya mwasi wa kabwana ye la fille aza mwana papa kulutu ufuka ka kote na papa na ye makamuso alobia na za lokuta ngala za mwana aseka ya tongo esala ke no makambo ya comportement aseka nde sake to kabwana biso mutaki na l'église na bango mais to samba ta tongo na betelo lisolo moko boye posi ya mukuna kufa balobenge na kala papa René baseka kasina te koma papa René bayoki amba baye diango papa René akufa na aseka kufa atika mwasi na bana na ye obike mukuna kuma okotela mwasi na ye abana kolala mwasi na ye wana yo seka bwana na bandale kabwana partout na seka bayo baye diango tina ebite dossier so bakabwana so ezala ndenge ni mukuna eza ba chaîne na ye nga za pour la fille merci Marie. Merci beaucoup. Donc on a vu son États-Unis, bonjour. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution pona loposo ya nzoto na biso yo muto bete ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Salabika yawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Na lembi situation oyonga na sana yango salabika moi yawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moina vulana hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi
mosali asala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi esala bikamwa Wow, revois ma situation papa esala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango